Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Alors, bateki moto na moto esika basportifi basanganaka mpona kosala masano bateki yango ifo toyeba soyiba elo moto ateki yango ndenge toyoki ya aza gurumese papa facha boyeyimaka basportif ya bandana ala aza na plus de 20 ans na moto na moto tokomprendre te baye batongi bamabaya awa burgumese tozoyebisa yo récupere bamabaya wana po samedi na ntongo tokoya awa samedi tokoya awa tokoyeba yango tokuta toboya bango batonga toboya bango batonga babena burgumese bazotonga deja awa place adultère zwa biso ngai na champion awa na bandi box mwana moke omoni bango nde bateki boye samedi tous les sportifs abandali bakoya awa toboya bango batonga toboya bango batonga bakena commune abozala policier barelation na biso bakonzi oyebi makambo biso nde bana bana bandala aza mwana bandali te bakosa yo wana to bakiete tabasala batombokisa population oki baotombokisa population oba babeyo teki eza pena ye bango lokoso plastique oyo ovesela plastique azelona mbongo plastique tala conteneur centre culturel eza image benga centre culturel sportif ateki moto na moto. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.